Kalobisa Gazate, Zabilo qu'on a eu Mokaloba. Okenda kana président ozalaka jour wana. Na triangle. Place président kendaka ko lancer campagne na ibandeli ya pouvoir na ye côté à Mavali. Tout zalaka kuna bisonyos. Likambo ya kobundisa nzala. Tilelo projet wana 7 ans après. Eloko mona nyezata na uti kisangani mokonzi azala ba promesse ata 8 oyo alakaki bato ata moko asali yango te. Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 eza biloko na ye moko aloba okendaka na président ozalaka jour wana na triangle place président akendaka ko lancer campagne na ebandeli ya pouvoir na ye côté ya Mavali. Tozalaka kuna biso nyonso likambo ya kobundisa nzala. Tilelo projet wana 7 ans après eloko emonani eza te na uti kisangani mokonzi azala ba promesse ata 8 oyo alakaki bato ata moko asali yango te. Balobaka na biso makambo ya biloko ekita na wenze ba Thomson bokolia mbisi na ibande bokolia eza ngai te mokonzi mboka nda alakaki likambo kosala banzela mokonzi mboka nda alakaki bato baza ko juger chef de l'état sur base ya ba promesse na ye. 7 ans après, pourquoi les promesses ne se réalisent pas? Ndeko Israël. Mais ozo kam sanga na analyse ozo sala. Eza mituna. Non, eza mituna. Non, zela na zo répondre. J'ai l'impression que je suis en train de m'époumoner pour rien. Pour rien. Oui. Comment ça? Voilà, je vais vous expliquer. Allez-y. Ndeko Israël. Tant ozo lobake mokonzi alakaki banzela. Pona yo nzela moko ezo salemate. Na utiko démontrer yo awa. Malgré les contextes, tout ce que le chef a promis à Zako Salayango. Malgré le contexte wana difficile, puisque lelo, au lieu mbongo, ce n'est pas que Israël Moutombo touche $1000. La compagnie des exemples. Non, comprendre, puis ceux qui comprennent quand nous avons à Babylone. T'es dans la vie locataire, non, mais ban il faut pas dans la classe. Locataire, à non, c'est là, Nazako expliquer, vous allez calme. Il faut tout mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nazako Bisoboy. Mokonzi mboka na utiko biso wake. Malgré bamakamu nyonso yaza na bonne volonté ko sala. Mais tant ozolo bela makambo ozolo ba contexte ya guerre te. Biloko na sala kana ba matembele te. Bazo exécuter ba projet wana na budget o ezaki prévu pona ba projet wana. Mais awa mbongo belezo ke na makambo ya bitumba ndeko na yebisaki oke okomona mwana koto azobele koto za na bando zofutela bango classe malgré bonne volonté na yo oko bando bunda pona kosilisa makambo nyonso mais eko bando kende ndenge yo olingela kite. Je te dis que ne pas reconnaître les réalisations ou bien ce que les chefs d'État est en train de faire, c'est de la méchanceté et de la mauvaise foi. Donc son bilan est largement positif. Olobia dans un pays en guerre, vous rappelez en Angolero parce que Toba on a une mission récente l'année dernière. Olobia que dans un pays en guerre, on ne peut pas parler du développement. C'est ça, non? Écoute, on a expliqué clairement que pays est en guerre, on ne peut pas parler du développement. Développement d'une manière effective, non. Na kopé so ba exemple. T'as la guerre où il y a Russie, na Ukraine. T'as la série où États-Unis, la grande puissance, azo kende na situation il y a Irak, na Afghanistan, et créer qui déséquilibre sur le plan économique. Mais il y a qu'ici chez nous où tout le monde connaît tout. Puis situation bon paramètres ça va nous créer des problèmes. Très bien. Les lois qui n'a tout mis ba ravitaillement et bando utana goma côté nyon soin ya kalisusu. Il y a kate. Mais nyon soin non. C'est pourquoi on appelle guerre. Parce que tu as un développement effectivité. Est-ce qu'on peut parler ou on peut retrouver des développements? Mon frère. Je parle de détournement. Landa actualité mondiale. Mon détournement au sol bana et outina Congo awate. Ah bon? Mais mon détournement, non. Écoutez, je vais vous expliquer. Allez-y.
J'aime ça. Oui, naza ko biso ke. Donc tango bato baza ko détourner. Non. Omondi oyebi ba invité no ebele ba ko yakana mitambu na yo. Omondi ngozo salwana. Ozo memanga na libulu. On a ezaneti na ye ko légitimer détournement sur votre plateau. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a approche aux autres. Non, mais voilà maintenant les compréhensions. Non, je suis libre, mais voilà, c'est une grosse erreur, une mauvaise lecture de votre part. Allez-y, moi je n'ai pas fait la lecture. J'ai posé la question. Tango bato bazako détourner. Justice Zasimana Pango. Moi, je me rappelle, en 1978, dans une école primaire, je ne sais pas si en 1978, on a une âge, période de guerre à 80 jours. Na mona bazo sambi sabatu na kananga o ba détournaki na période de guerre wana ba sanctionnaki ba même na régime na biso batu bazo détourner baza ko sanctionner bango. Les hommes passent mais les esprits restent. Bino vous sanctionner ba détourneur na régime na bino. Je ne vous comprends pas. Vous avez la télévision. Non, écoute-moi. Ne cherchez pas que les gens vont juger Bango sur base de la chaîne de la télévision. C'est toujours sur non. J'appuyais. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Quand je critique la gestion de Félix, c'est négatif. J'assume mes propos. Personne ne peut me condamner. C'est ma bouche qui parle. Totambolaka, tozomona comment est-ce que bakongomane ba souffrir. Otolobate. Bino bosawa nagaka Fati Beton, tout en bagage, Fati Beton, tout en bagage avec quoi? La province la souffre. Tout en bagage avec quoi? Les bas Congo là-bas, il n'y a pas moyen. Tout en bagage avec quoi? Les bandits de là-bas souffrent. Tout en bagage avec quoi? L'insécurité dans les pays prime. Bino. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas acclamer Kobeta Maboko. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas en train de crier Fati Beton. Soutenir les chefs de l'État, c'est à cause de la moto, on doit soutenir les chefs de l'État en lui disant: mon président, telle province souffre. Mon président, il y a l'insécurité qui prime dans les pays. Mon président, il y a tel qui se passe, tel problème qui se passe. Mais chez vous, c'est... Banda Fatia doit pouvoir, car même ministre. Balongoli on a tout puissant Mazem, même la vita. Balongoli na vita, baene na DSMP. Ba joueur on toujours les mêmes joueurs. Ba changer, ba jouer l'équipe. Nous peut pas si quoi la Kakibiso. Vraiment tout ça décide tout le monde en côté. Tout le monde en côté. Biso pena to ke mama bela mboko. So winner mais toujours. O lukantela okendi. O lukantela pona masina okoleka te. Mama na botanga okoleka te. Ne biso to mona pasio. Bona yo, biso to bengani kabila yo boyi. Ah, so ko vana mboka oyo. Lobela biso to aba Congolais te. Yoko monta biso pasita. Pona ni. Peuple d'abord ko ngoyo. Ah, o vana na poto zo teka ba chamo na yo, o na kisasa président. Boniko Boni boy, ezani nango. Wa, ezani. Yo toka kotika ya. Biso toka kotika na kisasa. Biso toka kotika yota. Toka kotika bana na yota. Bana no ba ebanita. Ya, biso to nyo kamaka, yo kuro ya munene. Bana na yo, oyala bo pongia ba Congolais bazoba. Biso bazoba na yo. Ngala za gonom na sala la pisciculture 2023. Niat papa lia na yo René na yo sal ko kima o bo sa tali papa na ebita bo Brazil za po na chango olegate awa to ko buka po na to tanda bule wana kanda
boye bato ala kanda en plus na bandeko balobaki deux mandats bafufu nini na lipa nini deux mandats eke bana soki oboyi to ya kuna eke bana na bakartier ennemi na biso na minute eza muluba po tomona bino baza bandeko na musuni na manière oyo bato babikaka nango baza nango te balubaka bandeko na biso na musuni na sikoyo konyokama tonyokama mucisameni si pakaji na mutu nazokumisa fati beto oza ndoki te alinga alasepela na yo yo ozonyokama fati yo tangaka po tekaji qu'on se le dise. IDPS est en train d'être présenté dans la honte. Moi, je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Aujourd'hui, nous sommes même interpellés par les gens qui sont à l'extérieur pour dire que notre secrétaire général, quand il fait des sorties, directement dans la communication, les soubassements, c'est toujours pitoyable. Alors, c'est pas bon. On vient de dire, l'UDPS, c'est un parti qui a des éminences, qui a des compétences. Et ce n'est pas parce que tu as le bénéfice aujourd'hui. Regardez, les membres de l'UDPS ne sont presque nulle part. L'UDPS aujourd'hui, moi je suis en train de dire, l'UDPS Tshisekedi est en liquidation. Parce que chacun veut et fait ce qu'il veut. Il est un secrétaire, il s'est dit secrétaire général d'un parti présidentiel. À ce moment-là, il ne sait pas faire placer les membres. Qui est ce ministre qui l'écoute? Et aujourd'hui, qui est ce mandataire qui l'écoute à bon escient? Il est incapable de pouvoir faire placer les membres dans les structures appropriées. Parce que quand les membres sont envoyés là-bas, que ce soit la primature, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les entreprises, donc ils ne sont pas là, ils sont par moments chassés. Et puis, on nous présente nos membres de l'UDPS Tshisekedi comme les gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous vous retrouvez même sur le plateau, c'est comme si vous n'avez rien à apporter. Et cette histoire, normalement, ça doit cesser. Très bien. Merci. Raison pour laquelle, permettez-moi, je suis en train de chuter. Alors, quand vous avez le franc-parler comme la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus, et là, vous êtes un membre à pouvoir écarter à tout prix. Je pense que cette histoire, il n'y avait pas plus grand, plus dictateur que Mobutu dans ce pays. Et Mobutu en avait eu son compte. Et honorable Augustin Kabouya, il est temps qu'il laisse le parti respirer et que nous puissions aller de l'avant. Tant que Kabouya, moni lelo découvrir que les gens bateau bazo travailler pour un intérêt na bango, les gens bateau bazo distrait. Voilà. Mingi zaraga to saobika bozo to sangate yango bozo bika te metala baninga 9 postes na mutu moko 9 individu moko mutu wana abunda te bozo to sangate yango bozo bika te metala papa Bahati bravo pona ye mutu moko 9 postes et puis wana basali kaka ya likolo mwa ba enquête kaka ya likolo et puis ba poste apa pamba te ba poste apa pamba te o bazozo eza teke oyo ya ba journalier bazoya ko betela biso tolo batie batu bakomisi bango ba journalier baye ba beti biso tolo yo salaka te bino bozi misala te mentala baninga 9 postes aza awa individu moko papa Lukwebo imoko papa Bahati. Alors mais sikoyo biso batu tobundaki biso batu tozwaki bagazi tant tozoloba totelema tobongisa parti pour que to surveiller toyeba nini eza na kati na kosalema kaka koyeba mingi misu oye azomona eza kaka bafingaki ngai balobaki na ngai basalaki na nga boy ngai nde biloko batu bazobunda biloko batu bazoyeba biloko oyo ifo kosala biloko oyo sa kosalela baninga boy bafinga boy mais mpona kofongola misu mpona koyeba ke
nzungu ya pouvoir eloko nini eza ko se préparer baza ko sa nini wana oyebite mawa konyokola bakombata bamata bakita matine politique eke ezongi baposte oyo ya biso bakombata ezaka bajournalier bato oyo babambaki mabanga te bato bazwaki bagaz te bato babundaki te bato bayebi même pas komba oyo bayebi même pas importance ya pouvoir oyo eza nini te bayebi même pas pouvoir oyo euti wapi esali nini te bango nde baose retrouver ba 9 poste ba 8 poste ba 5 poste et puis baotanga yango bien ça nzambe na bomoi baotanga yango bien calme baza même pas agité mpona kolakisa ke bazo réclamer même pas ke bango bazangi mais bango baza nango bao réclamer mpo baoyo baleki mingi baoyo nde eleki mingi bango baza na ba 9 biso tozaka na bamoko mibale mawa Fatou Beton talela biso makambo oyo olobaki toloba te voilà towana biso calme totala kaka makambo oyo Fatou Beton Augustin Kabouya na Félix Tshilolo ba créer Béton Liban ya ba IDPS bolanda très bien ba créer Béton Liban ya ba IDPS bango nde moto bakomi kotambola na ba machette na ville ya Kinshasa na Minduki bandeko na ngai makambo ya Congo eza somo donc ba force du progrès na ville ya Kinshasa bango nde moto bakomi FARDC ba remplacer bembe ba police ba force du progrès bango nde moto bazo traumatisé 20 millions 25 millions na ville ya Kinshasa peuple congolais soki bozo banga problème ete soki botiki vie na bino kake lobi bobotamaki na Congo boleka inaperçu basala na bino nyonso bango bazosala problème ezate mais moto na moto azokoma histoire na ye yango moni biso baoyo tokubangaka moto te tokoyokaka moto te lelo toza kolukaka basolution kote tout ekoyela biso tokozala. Finalement avec l'IDPS je ne sais pas. Le chef de l'État me suit en honnêtement parce qu'il est le premier téléspectateur de Bossolo. Il faut mettre fin à ces désordres. Désordres, ils ont profité. Surtout pour l'image et le régime, mais aussi pour la grande famille à Union Sacrée. Oh, Bino Bozanango, Yomoko Zali responsable, monsieur le président de la République. Tant qu'on constate qu'il y a des désordres, Yomoko Ndo Sengi Bango, Lobina Bango, babongisa biloko nyonso babongisi biloko nyonso o exiger basa la congrès bopesi na badate. Vous avez la politique des 3 c'est commander, contrôler, corriger. Moi je ne vous fais pas la leçon mais je vous rappelle batunayo bakei ba réaliser makambo yo lo bakité eza na ba raison o esali que le congrès et se tenir à la date prévue et il y a des responsables on va empêcher tenue à congrès. Mais il faut que ma responsabilité soit établie. Il faut que Batouba soit sanctionné. Le chef de l'État a lobby. Malouba est chef de l'État. Ah papa. Na habité so Batoubazo mais c'est un chef de l'État comme Kankou bango comme Bambouye. Et ça le coup la ma passe, je sais pas. Mais mon kondi amboka autorité morale na bino. Abisi bino bossa la congrès, peut Batouba sali congrès wanate. Et la vie continue normale. Il n'y a que 2 possibilités. Soit, ezali jeu bazar au sala quand ya bateau bazo exiger congrès, mais bah voiler on a démarche à chef de l'État. Soit, il y a un problème de suivi. Mais à qui revient la responsabilité, d'autant plus que jusqu'aujourd'hui, le congrès s'est tenir. Et les désordres persistent. Perdurent et puis ils ont continué. À quand la fin de cette mélodie? L'IDPS, vous devez retenir quelque chose. Tout passe, tout coule, et rien ne demeure éternel. Les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir.
Biloko na bino bozolo bakawana non président azana mandat azana mission te. Ah, ça ce sont les langages politiques. Mobutu n'avait pas de mandat, il avait des missions, il a fait 32 ans, finalement il est parti. Aujourd'hui Mama Bobi la poa zongawa na landa ki na interview moko pa ba confrère Mama lobi toko zonga ndako toko vanda wapi. Quelle honte quand j'ai entendu ça. La Oyoki elengi ya Congo.